Tatem Télécom, le réseau de proximité. Bien, merci beaucoup. Bana Poto, Bana Diaspora. Nako bandana nko se présenter parce que na elibino eloko moko ya kitoko. Na lopoto babenga ngo produit moko eza innovant. Donc eza mupepa sika. Oyo babengi Tatem Santé. Nde lisolo oyo tokolobelela lelo. Mais avant na kende mosika nako se présenter nga nazali monsieur Simon Kayenga Mamba. Nazali parmi les responsables de la société Tatem Télécom. Plus précisément, Nazali directeur commercial et marketing. Nayepe awa nayenga mon côté. Tozali nazana assistante nanga na département commercial et marketing à Tatem. Maman bienvenue. Bokomoni na ngonga muke. Yepa ko se présenter. Mais maman likambu awa ezali biloko toyeli bino. Tango balobaka mama za kolamba bino bozoka nanu solo tolingi nanu toyebisa bino ete makambo toyeli awa nanu esalama te na kisasa eza mbala liboso esalama yango wana nakosenga na bino bo changer chaîne te bo zape te bo tikala kaka na canal oyo ya Tatem Santé bo comprendre eloko nini ya sika to mupepe nini toye nango. Mupepa sika oto ye nango ezali o biso tozo benga garantie ya paiement ba facture ya ba soins médicaux. Mais avant na kota na mozindo pona ko expliquer eloko ngo ezali nini toye awa na hôpital munene o ezali partenaire na biso parmi ba centre o ezali kosala misala minene oyo ko soutenir action sociale ya gouvernement. Centre oyo nazasi bana poto nyonso oyo bakoli na bandal. Kobino mo boyebi bandal c'est Paris. Toko solo la muke na baminganga oyo bazali partenaire na système ya Tatem Santé bango bako mekana nu ko expliquer biso musala nini basalaka po biso tokoyi komema bino esika moko ya pamba pamba te bango bafandi babandi musalo lelo te naza siki bino bana ya bandale o bozana poto boyebi centre o po biso tongo tozaki bana mike tozokola toyebaka yango yango na sans plus tarder nakopesa maloba na mwana mboka bienvenue à se présenter. Simatoko Leka na minganga responsable oya centre yo bako expliquer biso ba service nini o bango baza ko offrir pour na ba soins médicaux. Merci beaucoup papa na sepeli mingi. Bonjour bana poto boye binga déjà nga mama bienvenue bomachi boye bilinga na Tatem Télécom boye bika ke ba crédit bobenga nga mikolo nyonso na tindela rabino mais sikoyo to yena produit mususo bozoka Tatem Santé. Toye poto sunga bino to contact déjà na contact na bino mais lelo toye na hôpital awa poto l'axabino déjà échantillon parmi ba centre autoponi parmi ba hôpitaux nyonso bokomona mais lelo to bandi na nona oya liboso comme ça bozala elongo na biso bolanda biso en tout cas boko sepela bakasi. Merci beaucoup. Merci mwana mboka mama bienvenue yangwana nako lekana mwa mituna mine mitano po boye baete tant tozolo baketo eli bino biloka malamu ezali ba choix auto sali pona ba centre eza partenaire oyo kozwa bana na bino ya kisasa ba famille na bino en charge yangwana sans plus tarder na koleka na ko senga na mama monganga responsable na ko bandana ko senga ye à se présenter et puis na sima na koleka na mituna. Tatem Télécom, le réseau de proximité. Bonjour bana poto na pesi bino mbote ngai nazali docteur Kaembe Tanga Claudine. Nazali gynécologue obstétricienne et en même temps nazali médecin directeur adjoint ya clinique oyo. Batu mingi batunaka
mituna batunaka biso ntango balekaka awa bazomona kaka bakomi Clides, mais balingaka bacomprendre un peu elingi koloba nini. Est-ce que vraiment lelo okoki ata na mokuse kondimola ta mwa moke oyebisa biso penza et voilà. Nalina yanona na mutuna na yo Clides elingi koloba clinique de l'espérance. Clides ezali parmi ba hôpital ya liboso kati na Bandal. Bana Bandal nyonso oyo bakoli awa o bakenda poto bayebi Clides ebele kutu babotama awa. Clides et Salami ezali fondé depuis 1982. Donc Nathan Walelo, ça fait pratiquement 37 ans que Clides ezali et ils ont existé awa na Kinshasa et en particulier na kati ya Bandal, car Bandal c'est Paris. merci na banzi bana nyonso mikili bino moko boyebi ete Bandal eza Paris, bino bokoli awa boyebi qualité nini centre oyo ezwaka biso en charge. Yango wana nakozonga susu pa ya mama monganga mpona andimola mwa moke ba service nini oyo bango baza koofrir na cadre ya ba soins médicaux pona kopesa bana Bandal santé malamu. Nakozongisa lisusu mikopa ya mama andimola ayebisa biso ba service nini oyo bango baza koofrir, ba spécialité oyo ezali awa. Comme ça, tu peux évoluer dans ma solo na biso. Merci mingi. Awana Clides, na lobaki clinique de l'espérance, ezali hôpital privé. C'est une clinique, clinique privée. Na clinique privée oyo tozana ba service moi EBD. D'abord tozana ba service oyo ya minene, comme on appelle la pédiatrie ezali oyo ekipaka bana. Tozana appelle un service ya gynécologie obstétrique. Na maternité eza service o ekipaka kobota zemi ya mwasi pe kobota na ye pe ba opération nyonso oyo etali mwasi ezala césarienne na ba opération mosusu. Toza pe na service ya chirurgie oyo esalaka ekipaka makambo nyonso ya lipaso. Toza pe na service ya médecine interne oyo ekipaka ba maladi ya ba mikolo. Nous avons un service sous médecine physique et zalaka médecine physique et zalaka mingi équipaka ba maladie neti et salisaka na kiné équipaka ba maladie neti ba sciatique ba zakana ba problème ya ba nerf tout ça médecin physique ndé akipaka makambo wana. Nous avons un service ya matoi na zolo autobengaka na français ORL. Nous avons un service ya misu ophtalmologie et ezali. Nous avons un service oyo ekipaka poso dermatologie. Nous avons un service oyo ekipaka nzoto ya côté ya mobile urologie. Nous avons un service oyo ya banakati ya pédiatrie service oyo ekipaka ba prématuré bana o babotama avant 9 mois. Au canal français néonatologie. En plus de ça, nous avons un service à urgence, l'urgence paysanne. Ceux qui ont toyé dans l'urgence, nous avons un service à soins intensifs, dans la réanimation. Nous avons un service à hospitalisation. Hospitalisation, il y a bana, la pédiatrie, hospitalisation, il y a bamikolo, les alipés. Nous avons un service, il y a vaccination. Donc, nous vaccinons les banamike, bamikolope. Nous avons une pharmacie. Pour ceux qui sont malades, il y a une ordonnance qui signe les alliés awa. Nous avons une pharmacie, il y a qui komela, et qui il y a tonga. Nous avons un service, il y a imagerie. Nous avons une radio, et puis échographie paysanne. Nous avons une échographie Doppler qui pas mingi makambo ya motema. Nous avons un service ya ECG. Nous avons un service ya motema.
pe service ya EEG donc na kati ya neurologie pona ba oyo babelaka mutu donc basalaka pe ba examen oyo ezalaka EEG donc ya toza pe na service ya laboratoire oyo tozwaka makila na suba na ba examen nyonso pona koyeba tina ya maladie ya mutu donc yango wana ba service ya minene oyo biso toza nango awa et puis toza pe na bosana te pe toza pe na service ya mine oyo tobengaka dentisterie na prothèse donc basoignaka minu et puis basalisaka pe bato oyo baza na posa bazongisela bango minu misusu donc toza pe na service wana Kinshasa mikili tope bandeko na biso ya diaspora Tatem Telecom na susi na ya innovation ayeli bino produit ya sika oyo tozobenga mupepe ya sika garantie de paiement de factures des soins médicaux oyebi soki ndeko abeli na mboka lisungi eutaka epai na bino na poto donc bozali lisungi po na biso Tatem Telecom ayeli bino solution Tatem Santé garantie de paiement de factures des soins médicaux. Quels sont les avantages? Tala avantage ya liboso soki ndeko na yo abeli na mboka okotinda ye na ba centre partenaire ya Tatem Santé. Tala tozali na ba centre epele na ba ville nyonso ya République démocratique Congo bako soigner ye ofele pe na sima batindeli yo facture na poto. Tala avantage ya mibale na ba facture na yo nyonso ozali na remise ya 30%. Tolobi 30% de remise soki ozali na mbongo te Tatem Santé apesi yo makoki ya kofuta facture na yo na échéance ya 5 mois. Avantage ya misatu Tatem Santé apesi yo makoki ya prise en charge illimitée, c'est-à-dire okoki kozwa en charge libota na yo mobimba. Tango mususu pe mbongo ezaka muselu otindi mbongo ekote na poche eke na biloko kolia mais siko mbongo yo moko okofuta na médecin no mutu akokosa oyo lisusu aza te soki na hôpital basengi $20 $30 yo moko kozala en contact na médecin donc kokosa esili oya ebele donc eza occasion bo profiter Mabukana Daya comme membre ya Tatem Santé en souscrivant à seulement $10 mensuels. Tolobi $10 mensuels. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 84 42 22 910. Tolobi plus 243 84 42 22 910. Ou visitez notre page web www.tatemcongo.com. Tatem Telecom, le réseau de proximité. Titan boki monganga koloba makambo oyo bango basalaka awa ezali makambo oyo eza kogia na ba soutien na ba œuvre sociale oyo esengeli ete tosunga mboka Congo. Yango na kozonga lisusu mamuke na solola na monganga omoni ba centre mingi epesaka ba service mais biso tango to lancer produit ya Tatem Congo Tatem Santé tozali koluka eloko bazo benga qualité ya prise en charge na kosenga na mama munganga andi molama moke likambo etali prise en charge na kozongisa lisusu micro akoyebisa biso mamoke awa na Clides na aspect oyo etali prise en charge qualité nango awa eza ndenge nini awa na Clides na clinique de l'espérance toza na ba qualité ya soins ya kitoko. D'abord awa na clinique de l'espérance service esalemaka 24 heures sur 24 heure nyonso yo okokoma okuta munganga na ba infirmière ba laborantin bazalaka toujours donc toyambaka heure nyonso butu pe tongo et puis biso tango toyambaka mutu tokoyamba ye donc to bandela boko yamba ye service d'accueil vraiment ba infirmière ba yambaka vraiment d'abord mutu sima balandelaka makambo mosusu et puis ba neti bakisi nyonso ezalaka awa soki ayambi mutu soki toyambi batu maladie mbala moko tobandi ba soin ordonnance osalaka te tobandi directement ba soin pour malade wana abika donc vraiment toza na prise en charge rapide urgente
ntango moto ayaka awa na kides. Mama docteur tolandi ke hôpital Nabino ebandi banda 1982. Ce qui est à la kake moi na lelo oboya ça comme papa bébé babota ma bango wana ba comme na poto, ça veut dire que surtout lundi vraiment boza vraiment une expérience ma casse boza une expertise que bana poto vraiment ba cha confiance na. Oui maman journaliste, maman bienvenue, tous en expérience munene. Tous en expérience munene kaka ndenge yo lobi wana bana ibele babota ma na bandal. Bakoma ba papa na ba maman minene. Ba mususu ba yaka na bana na bango po babota lisusu awa. Donc, tous une expérience vraiment toyambaka compliqué et tout ça ça kabango ce qui lié loba eza nzambe mais vraiment pour les soins to la nakango vraiment team tout vraiment habika vraiment abimana hôpital tout ça vraiment une expérience to komi na suka mais liloba na yo pona bana poto likamuni ni okoko ibisa bango po ngali liloba na ya suka pona bana poto bo bangate Congo ezali elengi, Congo ekomi elengi. Vraiment, vous avez la confiance pour les membres de la famille Nabino Baza à Kinshasa. Botinda bango vraiment na ba hôpitaux, bako baya tokosalisa bango. Avec la collaboration de Tatem, tokosalisa bande ko Nabino nyonso oyo bazali awa na Kinshasa bo bangate. Merci Bana Poto, merci Maman Docteur. Tatem Télécom, le réseau de proximité. Bana Poto, Bana Diaspora, Bana Mikili. Titan on a telemi liboso na bino boye et zapone expliquer bino mu pepe ya sika. Donc ndenge za boye nane salamate na kisasa. Na koyo kolobate ke za bulu yeke mais est-il que za masolo ya bien. Makamba boye toko bombela ngo binote. Yangwana na ye pona expliquer bino Tatem santé ezali nini. Biso tant tozolo ba Tatem santé mu pepe ya sika ezali garantie ya paiement ba facture ya soins médicaux. Eza garantie. Elingi koloba nini. Yo mwana poto bofandi nzinga na bandalo famille na o bazana kisasa bazana bandal. Bobika ke na ko bandela susu bandal c'est Paris. To famille na baza nzinga bandal bazana kitambo bazana ngiringiri otika famille na selembao baza pembeni na bandal koyoka no lisusu pasite oh mama beli oncle beli mwana noko to famille eza sulikambo ya société esengeli kaka na yo obeta kaka internet okotika ko beti www.tatemcongo.com. Tango koti kuna na kati eza facile na kati kuna okomona bakotia assertion to bakotia bouton moko spécial bakomi Tatem santé. Tango ko fina na bouton wana ekozala facile pona yo otanga makambo oyo ekomami kuna pona okota na kati ya mupepe wana ya sika. Mupepe sika lingi koloba nini yo zana mama na yo awa olingi osoigner ye eza facile. Okofuta kaka $10 pona kokota na kati ya mupepa sika. Na $10 oyo kofuta wana ekopesa yo accès okoka kotina malade na yo na ba hôpitaux oyo ezali partenaire na Tatem santé. Yangwana nakoyebisa bino tina nini to benga mupepa sika pe ekomemela bino eloko nini ya malamu. Eloko ya liboso o bokoki ko retenir ya malamu ekoki komemela bino ezali ete okoki kotinda ba membre ya famille na bino bazana kisasa 24 heures sur 24 bakozala na accès na ba centre partenaire auto sélectionné pour na bino. Il y en a plus de 40 centres auto sélectionnés pour na bino. Il y a bien pour na ko soigner bandeko na bino au bazana kisasa 24 heures sur 24. Et puis eloko ya malamu to ya sika oyo komemela bino bokoki kotinda batupe bazui bango en charge sans que bo futa mbongo avant basimba bango. Bino mo boyebi na kisasa bana poto batu bazo kufa po médecin va simba mutu il faut ka mutu na pesa mbongo. Soki mbongo ezate ozomona batu bazo kufa. Bokoki kokende ata na hôpital na kotanga kombo te eza malamu te. Bokomona baye na mutu ka eza vraiment urgent.
mais bakosimba ete tant que famille epesi mbongo te tozomona na bahôpitaux mosusu batelevizio bato baotika bachaînette baotika babiloko ebele te biso toye na mopepa sika soki okoti na système na biso ya Tatem Santé bakoki kozwa malade no en charge ebandeli mpe suka sans ke ofuta nanu ata 10 lukuta ya misato ekomemela bino eloko nini ya malamu ya misato ezali ete bafacture nyonso oyo bakopresente bino ya basoins médicaux réduction nango ezokende ntina 30%. nayebi te so bozokanga bien une réduction de jusqu'à 30% sur les soins et les actes médicaux. Donc ce qui facture est à $100, au lieu de foutre à $100, on refoutre à $70 sur les actes et les soins médicaux. Pendant qu'il et l'autre ni mususu malamu komemela bino était ce qui facture est à makasi. To monique facture wana yo kokokango te au futa du coup okoki ko futa ngo ya ndambu ndambu. Au foot en tempérament, au foot à un mususu en 3 tranches, 4 tranches. Nde mon peut pas si kato meme libino yangwana. Yangwana moni bana poto bolela ki mingi. Bolela ki na sens que okotinda mbongo olie mbongo ekende penza na esika we sengeli ba soigner mama awa na kisasa ba kosala nango n'importe quoi. Au moins Tatem Santé ezopesa bino assurance que ceux qui ont tindi mbongo pona maladie ba soigner papa mama mbongo wana ezokende directement na hôpital mutu mota aussi mbango na maboko parce que ceux qui ont koti na système na biso ya soins de santé ou ya Tatem Santé donc tant ozofuta directement na plateforme na biso avec carte na yo ya Tatem tant o virer mbongo longwe na compte na yo et qui timbala moko na compte ya hôpital o bazo soigner maman na yo to papa na yo to bandeko na yo to batu nyonso oyo o parrainé bana poto totikali na motuna ya munene ndenge nini okoki kokoma membre ya Tatem Santé eza nango je muke pona kokoma membre ya Tatem Santé esengeli na yo kaka o composer dossier o sala dossier na yo eloka liboso elingi koloba nini eza illimité ba limité ote oya na batu mibale to misatu atolobi ete ngai na ko parrainer 20 personnes o natiki na Kisasa ko banda na bana na yo na ba parents na yo na ba oncle même famille élargie yo ka toyebi ke bana poto ba grand prêtre bazali lokola ba liko nzinga lokola ba petit nanga ba Gabi Kayenga, nayebi que reçoit déjà 5 personnes na bandal pour te dire que vous allez ba petit bokoli na bandal bokanisa te déjà maya sikeza à Tatem reçoit kaka kombo ya batu quel que soit le nombre au composé dossier na yo lokola yo zali parrain pour na ko soutenir to ko zobatu ya soins de santé au kokota na système na biso obeti kaka www.tatemcongo.com na kati ya plateforme na biso ezali na option oyo tobengi Tatem Santé oko cliquer tango oko cliquer après avoir choisi ba membre famille na yo oko futa kaka $10 $10 ya pamba même pas €10 $10 o futi $10 na yo mais $10 na yo wana nde mutu kosala ke okoti na kati ya système okomi membre ya misatu okosala nini okozwa carte na yo ya visa ya Tatem toza na ba point de vente to ba point focaux o baza na mikili ya poto baza na Belgique na France na États-Unis toko tindela bino ba adresse na bango oyo bakoki kopesa bino ba condition ya kozwa carte ya Tatem Santé carte wana nde yango eko permettre bino po banda ko futa ba facture ya ba membre famille o bino boza kozwa bango en charge ya minei ezali nini bakopesa bino numéro wana ezali ba numéro ya Tatem ebandi na 087 300
et puis 4 chiffres elandi na sima yango nde koza numéro na yo. Numéro wana nde kozala oyo tozobenga identifiant. Yango nde ko permettre yo d'abord ozala na porte-monnaie na yo, et puis porte-monnaie na yo au même moment pe ezali oyo tozobenga compte bancaire. Toza na partenaire na biso to plateforme na biso oyo eza partenaire ya Tatem Santé ezali UBA, United Bank for Africa. Boyebi te ezali banque moko ya munene efandi na Afrika mobimba. Donc tant aux numéro à 087 eza pe identifiant na yo pour eko permettre yo osala ba transfert. Mais tant au osala transfert, quel que soit le montant, eko kaka $1. Ezalotindi 1000, ezalotindi 10 000, ezalotindi $5,000. À chaque transaction, ezakaka na $1. Parce que ba centre de santé nyonso o baza partenaire na biso, bango pe bakozana ba identifiant ba 087. Tant yo poni centre moko, au même moment, au moment na centre yo poni baza pe na numéro. Et au travers numéro wana, okoki kokomela bango pe otindeli bango non seulement SMS to mail, mais okoki pe kotindela bango ba coordonnées ya bandeko na yo oyo baza ko bela. Bien aimé bandeko ya Tatem, ba adhérent topé ba bana poto topé sibino merci. Wana ezalaki mu o to bengi mu pepa sika nano esalamate na Kisasa. Yangwana nako ndeko na ngai mama bienvenue akoya awa na ngonga muke ako invité bino ako pesa bino adresse bisiko bayambi biso pe ako clôturer na o nyoso nga na lobi awa te ako pesa bino ba adresse ako pesa bino ba détail oyo ko permettre bino boye ba esika nini bokoki ko kende ko za ba carte na bino pe ba numéro na bino bandeko bana poto na kanisi ke il fallait na loba moninga nanga ou collègue nanga tu lobango bana poto Tatem Santé to sali yango spécialement pour na bino bana poto to yebi poto mbongo ba lokotaka te malade pe yebaka te ke ko yaka na fin du mois te malade yaka na air nyonso l'état bandeko bamona kapasi ko benga butu moyi yo pe mbongo wana okena ko lukana no zuite et ko sala malamu te bandeko ebele bazo kufa awa. C'est pourquoi Tatem Santé a eu disposition au tozoloba pona ko sunga bandeko baza awa oyo mingi batinda bandeko bana na bango na poto po basunga ka bango ndeto ebisi bino Tatem Santé eza pona bino. Bo adhérer, beaucoup ma membre, condition paysan nango makasi te zakaka, beaucoup ma membre zakaka juste $10 pour osunga. Tango mususu na butu mama abeli, papa abeli. Au lieu que baki makambango quelque unité, ba benga kabino réseau ezalaka te. Donc ozwa mutu wana ba memia na hôpital. Bala mususu pe kuna na poto mbongo pe zangaka, mbongo ezate. Au lieu mutu akufa baki na hôpital balandi ono, pesa na no soin, pesa na $10 oboye. Pesa na mbongo awa mutu bako soigner gratuitement. Ba soigner papa, ba soigner maman, jour yo komona mbongo otindi. Donc wana eza eto sali yango pona bino bana poto. Tango mususu pe mbongo ezaka muselu. Otindi mbongo ekoti na poche, ke na biloko kolia, mais siko mbongo yo moko okofuta na médecin à partir à wallet na à partir à plateforme. No mutu akokosa o lisusu azate, soki na hôpital basengi $20, $30, yo moko kozala en contact na médecin. Donc kokosa esili. Donc bino moko bokoma na contact, donc boya ebele bo soutenir. Surtout lelo mingi to zapo na bana bandade. C'est vrai ba ipend, banjili, bangaba et koya nango. Donc bo tinda bandeko nyonso baza wana question bo s'adhérer, bandeko pe ba yebi déjà to le cas déjà ko sensibiliser à bango question bino kaka dès que boko s'adhérer, dès que boko s'abonner, bandeko bandeko ya ko joa soin. Donc eza occasion bo profiter. Eza to ko tinda papa maman te soki batu baza 10 bako soigner bango jour ko pesa mbongo biso toza ba garantie. Bako funda ote bako kanga ope na cachote puisque Tatem Santé aza pona ko garantir bino en tout cas boya massivement. Tatem Télécom, le réseau de proximité.